bango eza il a pas si vivre Kagame uta ikoloba awa bato yo bapiyaka ba minéraux congolais c'est les américains mais ceux qui botuni ba américains bapiyaka ngo na lolenge kan à travers ba militaires force spéciale ya roi il a pas si vivre babiloko wana il faut te fongola miso ezana batu miso na poto mona bavandi makambo pa est comme mona ngo lokola Jean Tshisekedi. Pourquoi bakomi comme on a bongo? C'est parce que l'autorité na biso mususoa bazolinga ko aider chef de l'état. Bazolinga babimisa image moko ya mabe contre le président de la République. C'est ça leur mission. On peut sa confiance na ba o bali ko be na ministre. Prévenez gouvernement ya madame Judith Tuluka Soumilwa. Bande zo bima tozo kaka komba ya mutu moko za ko samuta. Vraiment. Il a pas si vivre. Kaka constant mutanga. Le reste ya ba ministre attaque au kosola ya pamba ezali. Il a pas si vivre. Ya mona lobi na bino. Ndenge to bengani kabuya. Ndenge to kobenga na ba ministre belé avant que remaniement et ça. Il a pas si vivre. Tu allais toujours dans makambu ya est. Allez. Les Wazalendo bakiti na niveau ya territoire ya Mutu. Balandi ba M23 bakoki ko bundate. Ba M23 na kokima na bango. Ba abandonner ba mandoki les plus sophistiqués au MONUSCO aloba. Ba abandonner yango na ba donne na bango. Ba Wazalendo bazika donne moko ba présenter comme exemple. Na donne wana immatriculé RDF. RDF ezali force spéciale ya Rwanda. Mais eza immatriculé na donne wana. Ba présenter yango ba lakisa yango na ba etandoike. Ba Wazalendo ba lobby. Dosengi na bande ko na biso ba congolais. Pour soutenir biso. Bozala na sima na biso. Car ceux qui toza divisé banguna ba profiter. Il a pas si vivre. Omoni ba bilo mususu. O kabu ya sali na o Kagame salaka ezotalisa ete ke peut-être tato akoki kozala roi. Azala ko Rwanda. Omoni batoyo bazala ba Rwandais. Bato bazana sima Kagame lolenge na bango basala makambo yebanaka gabu ya pona ko affaiblir IDPS apanzi ba parlementaire de buba yokana te IDPS vivre ko ayebi bisika bato ebele basangani neza bisika nzamba azalaka bisika ba parlementaire de buba sangani ne bisika esprit ya mukisheza ezalaka IDPS vivre gabu ya yeba ki ete soki ba parlementaire de buba sangani ekozala danger pona e Kopanza panza de bosi bomoni atikali ko rafenyo so IDPS. Tango ya komona basangani nde muto ye kokuma na bokoyi ya kabuya. C'est de même oba Wazalendo bazoloba. Potolo ngaba M23 oyo. Ali na bango makasite. Tozo senga na bino bandeko na biso. Toza la bomoko. Bo soutenir biso. Bitumba o tokolonga ngonde. Andesordre. Bobete ana ba Wazalendo maboko. Chaud. Il n'a pas si vivre. Na minute oyo, bon céder na manipulation té. Bon céder na intoxication té. Na niveau ya Kisangani, eza na plan ya sabotage ya Linde Salema. Il n'a pas si vivre. Na lobaka yango boye. Bato bazali na kati ya plan. Ya ko déstabiliser chef de l'État. Ya ko déstabiliser Congo. Ce sont des Rwandais infiltrés dans la police peine armée na mboka na biso. Il n'a pas si vivre. Il y a des Congolais bazala na Rwanda. Ezata na Congolais moko to atombola musapi alobi na armée ya Rwanda ezana ba Congolais azati. Ona na police ya Rwanda ezana ba Congolais azati. Mais na kati ya armée ya mboka na biso, nous avons le nombre de généraux kaka ya tribu moko. Baleki ba nombre de généraux ya ba tribu nyoso Congo sangani. Imaginez-vous. Il a pas si vivre. Na armée toketi na la police. Ba oyo siko bazana la police. Bangone mutu bakoti na bakop ya koluka kokeye insécurité na niveau ya capitale. Leur mission est à peuple va se soulever contre le président Tshisekedi. Tant le peuple a kotomboka, c'est par là qu'on profite va contre batuna bango na Kinshasa. Il est pas si vivant. Ba bandi événement na Kisangani, ba intoxiqué, ba diaboliser, mais peuple est tali batikali ka soudé. Par après bazu batali réaction à peuple. Na plan na bango zo simbate. Jusqu'au vidéo 2018, comme il a sur les réseaux sociaux. Au peuple a la marche contre Tshisekedi. On va Tshisekedi à l'ongwa, car ma camion se par terre.
bon céder na manipulation te Kagame bango na ADN na bango lokute ezo eleki kindoki ezo eleki mais ba congolais ya kala na ba congolais ya tango baza des congolais di il est pas si vivant bali ko kena bino toujours na malele malembe bota na siko opération oyo ezo salemi à l'époque je me rappelle Kabuya kena na Lubumbashi. C'est là où akutanaka na Joseph Kabila. Basololi pe abosanaka téléphone na ekuna. Il est pas si vivant. Vous avez se rappeler na lisolo ngo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il est pas si vivant. Quand kena bakutana na Kabila. Basola na Katumbi. Maeni basola na Katumbi. Il est pas si vivant. Nazo me mabino siko na analyse pour comprendre. Pona nini Katumbi? Bakabilise Bambongo, Bamukwege, Bafayulu Balobaraté. Est-ce que Zaka Kapo Tshisekedi a bêti Bango pour le deuxième mandat? Non. Il n'est pas si vivant. Bazu Moutuna Bango, Baché quelque part à Sala Moussala na Bango Nyoso. Il n'est pas si vivant. Rebi Kandinga tous dans le Parlement. Soba Lingi Basala Biso Mabe, Baponaka Moutois dans le Parlement. Bon, idée na biso ko zale pas Moutote, pour te rebi Kaza ya Biso. Ndenge mona Kabuya, Bapona Kabuya. Batali balobino pour affaiblir Tshisekedi, il faut que banane la partie nae. Il est pas si libre. Pour bateau ba accompagner Tshisekedi, bateau ba accompagner Fachi Beton, et ça parti politique nae. Ne batinda Kabuya. Kabuya na kati ya parti politique atali lobby. Pour na réussir qu'on détruit Tshisekedi et Sengel na raflé ba poste nyoso. Porte-parole Yemoko. Mobilisateur Yemoko. Onani conseiller Yemoko. Donc coordonnateur Makamunyo sa parti Yemoko. CG Yemoko. Président Aïe Yemoko. Il a pas si vivant. Aïe dit bien. Babylon Konyo so Zakanyi wana. Moyen mouton contrôlé na ba plan na eza. C'est par là Kabuya na plein ya liboso. Abandisiko kona musabata PPRD. Kopesa bango ba nomination. Konomé azo nomé bango. Romana muta PPRD a se retrouver dans le ministère Songolo Pakala. Mango azo gagné eza contribution à parti pe na SD et pas ba M23. Romana makamango nezoleka. Puisque le président Tshisekedi état de siège non militaire va bloquer pour que ba minerai et bimate. Eza crise o ebeti ba M23. Si on va commis qu'on vivre à travers Batuna Bango, on va s'en nommer dans le gouvernement. C'est parmi les raisons pour lesquelles on a lobby. Dans le gouvernement, tout ça, on a Batuna Bi. Mais ce qu'on va communiquer, il n'est pas si vivant. Dans le parlement, tout ça, on a Batuna Bi. Mais dans le parlement, on a communiqué. Dans la police, dans l'armée, tout ça, on a Batuna Bi. Vous allez comprendre. Kabila bon se rappela le Banabiso. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Tu es causé à Sima. Na Tamouya, Alexis Tamouamba, président du Sénat. Alexis Tamouamba, Zoba Lukanakata Biro Nae. Bientôt, nous sommes président de la République. Bientôt, nous sommes président de la République. Bon, à bientôt à Kabila. Le plan était, tantôt, me chef de l'État. Va éliminer Akoufa pour président Sénat de Azoboko. C'est bon, on a le site de Mambaloba qui canadien encore président de la République. Il n'est pas si vivant. Quand le président Tshisekedi a compris à Salini, à jouer le site de Mwamba, à déboulonner Banwa Longolier, à Longoli la Janine Mabou, mais d'un côté la Siko Kabuya. Ensuite, Sama Lokonde, pour soutenir à comme président. Ce qui veut dire, ça va salir coup dans Bango, Sama Lokonde Kotoyo, automatiquement a eu pouvoir, puisqu'il est le président du Sénat. C'est dans notre constitution. Mais sans oublier, leader Naye, président Naye Katumbi, Basala qui réconciliation avec Katanye, Yena Kabila. Yena Kabila. Oh, réconciliation avec Katanye. Ce qui veut dire, Katumbi égale Kabila. Kabila égale Katumbi. Sama Lokonde égale Katumbi. Sama Lokonde égale Kabila. Si comme vous êtes président du Sénat, vous payez. Nous parti ensemble au Tobengi, il y a Sama Lokonde. Azali au Tobengi, Ezali par le Tobengi à MSR. MSR Ezali à l'année. Mais dans la minute, il y a un parti à partir de la membre. Ce qui va être chaud, à posséder bien posséder. Il Kabouya aux Alindo. Il a pas suivi. Donc il y a Tata. Nazo qui a une explication à malade.
Est-ce que bokolo balanga ke makamwana Kabuya yebi yango te? Soki biso te yebi yango Kabuya ko yeba ngote. Kabuya yebi eloko nini azosala. Par après tant Kabuya azwi pression. Ngana bino tovanda awa. Depuis quand toyeba ke Kabuya azalaka président AI? Depuis quand? Papa secrétaire général. Oui. Aye ko bimisela biso ono aza président AI. Aye ko bimisela biso na munokone. Oh non, je suis le dauphin de Tshisekedi. Mokolonini, chef de l'État aloba yone kozala dauphin na ye. Parti politique ya pamba, okoka ko gérer te eboko Kongo mobimba. Tika mapesi liva. Nazo chite koto. Na bandi kotambola eloko salinga ipasi. Na IDPS toza na bato mayele mosala jeté. Toza na bato mayele mosala jeté. Si. Bato mayele wana baza ba victime ya Kabuya. Kabuya zo bango fina bango alinga te ba occuper poste moko boye. Car soki ba occuper poste wana lokola baza ba proche ya mokonzi ya mboka pendant tango ya lutte ba ko servir chef de l'État. Il a pas suivi. Mais kotambola na kutana na dossier papa moko boye. Papa wana yebani, j'ai même ces photos ici. Na opposition na chef de l'État. Na lutte na Belgique na chef de l'État. Na makambo belé na chef de l'État. Mais bazi ba finaye ba lukate azo atama poste moko pona ko aider mokonzi mboka a avancer. Atelemi alobino. Lokola ba poste ya IDPS. Bozo teka. Sikoto salani. Vome kasina zo ata. Premier vice-président ya Sénat. Il n'a pas si vivre. Donc la Kabuya pose en nomination Fossanini. Oui, la émo. Bango siko ba yebi na lito ba bunda. Ezate ke opesa mutumbongo, ko ba pesa yo poste songolo pakala. Oui. Bakanga mabo na bango. Kabuya a fini. Na ke ko découvrir le message en question. Comment na e kala la José. Kala la wakala. Si vivre. Abotami na Mbushimai. Le 12/7e mois 1966 dans la province à Kassai. Donc Congolais de père et de mère. Naye kolande la expérience politique naye. En 1986, Kino na Mikolo Tozali, aza membre actif ya IDP Tshisekedi na Fédération Belgique, Luxembourg et République démocratique du Congo. Naye kolande la plus loin, azalaki conseiller du président cellulaire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cellule ya IDPS Levant en Belgique. Il a pas si vivant. Mais côté la plus loin, Kino Lelo, Azali membre fondateur, il y a parti Union pour le valeur Tshisekediste. Côté la bateau, il y a un qui est un biseau. Mais il va finir, il va bimisa batape, il va passer à poste. Il a pas si vivant. Il y a un Ali Kolobaboué. Présidence, il y a Sénat. Et qu'on a la caca moto, il y a président vice. Na sepeli makasi mutozo lo bapesi chef de l'État 7 députés nationaux, 7 députés provinciaux. Il a fait suivre. Comment on a dit, kala la wakala la. Na zina kala ba photo a. Bona bato ba yebi ba photo oyo. Bota la photo oyo. Bato ba yebi photo ya Tshisekedi. Oyo za na opposition yo na epembeni na ye. Na kota molisa bino aza mutu moko bien identifié ya parti na biso. Oyo tango bazobeta biso bagaz. Aza na président Tshisekedi. Mais bon fini boza muta pepe ande boki ocha place wana. Yango tolobi plus jamais vente ya ba poste ya IDPS. Merci beaucoup. Merci. Meta maboko chaud. Zalawana. Nazokati. Mwana mboka. Zalawana. Mwana mboka. Wazalendo. Mwana mboka. Et jamais trahi le Congo. Mwana mboka. Ikamwa mabele. Betela maboko kubata. Merci. Sans plus tarder. Toke na lombango. Na yebi bien badoyen bazaliao. Tozolanda na rythme mutu moko ndenga kotaki avant. Boete combattant. Na boete o mninga te atiki moninga mupanzi te. Fotolanda ni mwana. Siko kotaki retard okozwa pe retard. Boete combattant. Nazo pesa waza. Pour encourager Wazale na pesa 2 minutes. IDPS FIFA. Mwana mboka. Wazalendo. Mwana mboka. Mwana mboka. Ne jamais trahi le Congo. Mwana mboka. Ikamba mabele. Umebeta maboko makasi. Na ibisibino ke kuna na este ba rebelle ba RDF ba komi bloqué en désordre.
Na sabino awake ministre des affaires étrangères oyo auti koloba pour la problème ba MONUSCO lobby babenga qui quelque part pour être problème ya MONUSCO et comme ndenge na lobby que MONUSCO il faut pas maintenir kuna il ne peut se vivre parler na sabino que kuna bana est ba lobby que lokola ministre wana lobby que ba MONUSCO baza toujours awa ba ko créer ba marche na ndenge MONUSCO akokende. Et puis, ma 5 chefs de l'État, ambassade ya États-Unis, il faut être en RDC. Il ne peut se vivre. Puisque eux, on a le but pour Anine. Dans Burkina Faso, c'est un pays qui est et quand tu te plus de 10 fois. Babera qui tout américain kuna. Babera tin ambassade d'Amérique. Comment ça veut dire que bon on a besoin exemple monnaie ko le ka Burkina Faso. Oh besoin c'est une porte bien ambassade des États-Unis. Américain basa ba très criminel, il ne peut se vivre. Maintenant quand on est ba lobi que bango ba ko ajouter 15 jours au ya trêve wana. Maintenant 15 jours ya trêve wana. Donc, bazoko lokila Rwanda, Matanga, Uganda, Matanga, na batu mususu Matanga, il ne peut se vivre. Puisque lobby plusieurs corps, il y a ba Rwandais, il y a ba Ougandais, et zongi pa na bango, ba plusieurs blessés. Ma keye na bango na ba hôpital, il y a biso toboyi ko soigner ba. Il ne peut se vivre. N'explique que lobby ezalaki ya koinda, à partir ya axe Rwindi, Mabenga, ezalaki opesimbo abwa boyi, il ne peut se vivre. Axe Minova Sake, ezalaki opesimbo abwa boyi. Yango wana donc batwana batobeta ki bangolo bi moya ko saranate. Eza esengote. Na niveau ya Butembo Beni, oy penza nanga alinya bangi sabiso ke aokota Beni aokota Butembo. Akomona ta Beni akomona ta Butembo. Lobi wana toteloja ki bango musika. Bazalaki ata bazalaki makasa ba mona ta Beni te. Yango wana tobisi ba OK, trêve wana eza lokola donc bazo ba sabiso avantage na biso. Puisque tant que tozo récupérer ba village, ba chaîne ezolo baté. Tant que M23 ko so ki village moko et ko za la pesa chantage na monde mobile. Ah tozo récupérer ba mboka bazo chanter te, il ne peut se vivre. Musa dezo sale makito ko kuna na est. Lobi to récupérer plus de 6 collines, 3 villages côté ya Bouissa, to récupérer ba village Ebele. Niveau ya Vichumbi, axe ya Lac Edouard, ba force navale, ba déloger ba Ougandais ti na bango. Eza esengote. Puisque bango ba lite ke pas ka Lac Edouard. Maintenant Lac Edouard ba kozango li susute. Tokei na Lubumbashi. Dans Lubumbashi, il y a tout insécurité kuna makasi. Dozo senga chef d'état-major a délégué Batukuna plus de 4 villages au présent dans le territoire ya Sakani. Bamoni plusieurs officiers militaires ya Zambi na kati ya village wana. Le 4 jours. Plusieurs officiers militaires ya Zambi ba occupé déjà territoire ya Sakanya mobile. Ya wan tozo senga chef de l'état, chef d'état-major ba délégué Batukuna. Batuna bango elo ba ekokuna ba ekosalali. Eloko ya misatu na société ya TFM tenke fungorum. Deuxième zone de défense général Oya Zawana tant pe balongola ki simit balongo ici sous un Rwandais. Rwandais wana yende aso contrôler ba société onyo spesa na Katanga. Togi kolala boeto sutuki ba minere onyo so ba bana opesa Rwanda kuna. Et puis ba engager ba Rwandais ebele na société ya tenke fungorum. Bambong opesa so le wakuna bazozo bambong selon source opesa tosi. Bongo ebele bi makuna bazwara bakenda ba ebatita na Rwanda et soutenir ba RDF kuna. Ya wanda bomo na makasi ya nanga azolo bate azolo ba makamwana te. Donc azalisa na batu na bango kuna. Edi kapende na colonel wana bazo donc bazoyo kanate. Bazoyo kanate boyo kanisa kuna te. Ye asa général 22e brigade, ye asa colonel wana asa général ya 2e zone de défense. Maintenant moyen ya koyo kanisa te. Ye da zo contrôler ba société onyo spesa kuna. Ya wana ba 5 chef de l'état batenda batukuna balongola ba Rwandais onyo surtout bazala kati ya ba société mine et puis na FARDC bazakuna po balongola bango et puis ba sengi batenda ba généraux ya ba katangete batenda ta ba mission Équateur puisque ba katangete bazaba traite mine ba lobby que donc il on a tourné votre surtout qui ba société de soin kuna exogé par les Rwandais il ne peut se vivre ya wana bo moni kuna na katanga katumbi solo baté maintenant ba otu ko mona plusieurs officiers militaires dans le territoire de Sakani. Pour y contraire, madame qui inde ba continue dans le Lubumbashi.
ya wana tozosenga mais lokola tolobela problème ya est tolobela problème est te tofo tolobela tina me na Lubumbashi côté ya Isiro ezalaki dernièrement bauti kokanga 2 sujets ya Sud Soudanais bakangaki bango dernièrement oyo lobi ezalaki affrontement makasi entre limite ya Sud Soudan na Isiro lobi ezalaki bitumba makasi badeloge barebelle oyo mpenza bazalaki kuna mpo bango na moya kokuta kuna depuis bakangaki bamosusu balobi ke ezalaki déjà collaboration entre M23 na nanga balingi bakota na Isiro maintenant lokola FARDC bazala kuna badelojaki bango ebele IDPS viva yango wana tosenga ke sécurité il faut ezala bamilitaire mpenza bazala très vigilant bamilitaire oyo nyonso tu bazali batraître wana lobi bakangaki 3 militaires na niveau ya Lubero bamilitaire oyo mpenza bafavorise ke po ete ba M23 bakota na kati ya Kanyabayongo lobi bakangaki bango 3 militaires bakangi bango batransfere bango na Goma yango wana ndo omoni mokonzi ya mboka lokola tampe abimisi commandement na ye ya taxe force eza pamba te eza ke baoyo tu bazoge babanda kogere kuna bamoni moya kogere te yango ata mpe badesignaki VPM kuna na chef d'état major de service de renseignement bazokankanga bato oyo tu bazolia mbongo mpo ete barebele wana bakote mena na minute oyo barebele moya lisusu ya kobima eza te puisque baza bloqué partout eza esego te merci beaucoup. Merci. Chaud. Viva. Mwana boka. Zalawana. Hey, koto bazoloba te. Tasengi na bakoka bolobaka pe. Pour ba velo zoya. Mwana boka. Zalawana. Mwana boka. Wazalendo. Mwana boka. Aliso. Mwana boka. Likamba mabele. Merci. Bibetela maboko place aux amis. Merci. Merci. Président Sani. On encourage président Sani na maboko combattant. Chaud. IDPS viva. IDPS viva. Chers combattants d'élite, aena tomba lelo ko remercier bino nyonso. Amusala malamu obo kendaki kosala. Soki combattant oza ko miyeba te miyeba à partir à lelo. Oui. Soko moni ba cadre tout ya IDPS ba telemi lelo bazu courage ya ko attaquer Kabuya eza grâce ya bino awa. Caméra Fati. Oyebi jour bokangaki kiteni ya rouge. Mbe etelemisi makambo nyonso. Jour wana nde Kabuya alongwaki na kati ya IDPS. Oui. Jour wana nde Kabuya alongwaki secrétaire général. Parce même kuna na kati ya présidence, bazali ko féliciter bino makasi. Bazali ko betela bino maboko. Merci. C'est ce qui ont na kati ya koyeba te Kabuya a étouffaki bato nyonso même na présidence ba conseiller bazana bazaki mal à l'aise grâce à Kabuya ceux qui botali bien azalaki que personne vous trompe que ba conseiller passe bazana présidence ba mona ka chef de l'état chaque jour et ça na mususu azana présidence na ko beta inane atika lozo chance ya kokutana na chef de l'état te mais Kabuya azalaki na opportunité et Zalaki kaka soki conseiller a bougé mouké toi je vais te montrer qui suis-je et yo na kozala na obo même ba conseiller ba komaki mal à l'aise des fois on se demandait que ba conseiller bazo koka kosala musala te ou bien ba yebi musala te ces gens là étaient frustrés par Kabuya ba bazaki mal à l'aise mais les lo bazo se sentir que baza délivré par ba parlementaire de Yagrama IDPS viva. Parce que ceux qui botali bien, nayebi ba président ebele bazolo ba kwa. Kabuya azalaki na ba plan oyo ba pesaki. Oui. Ba plan ba pesaki ezaki ya ko kabola IDPS namu na système otolobaka divisé pour mieux régner. Système Kabuya kendaki na ngona kati ya IDPS viva. IDPS viva. Les lo Kabuya. Papa, nous sommes quand même les partis au pouvoir. Mais oui. Anniversaire, il y a chef de l'État, isolé. Anniversaire, il y a IDPS, isolé. Mais aux autres, tu ne peux pas faire pour tout le monde. Même à ta président parlement debout.
obengi bango boye bozwa ata mwa 500 bokende ofete bamoni biso na bachaîne de télévision biso bato tolekaka na bachampagne na TV tozofete ata anniversaire ya chef de l'état mais Kabuya c'est millionnaire ça s'est fait bandeko Kabila libanda ya Congo Kabila libanda ya Congo jour anniversaire à Kabila bajeune a fait perdre na baplateau na bachampagne mais biso na pouvoir jour anniversaire à chef de l'état matanga na matanga Kabuya il est place vivant vous comprendre place Kabuya bandaki comme mabiso et Kabuya nous dit à sa président Aïe nani achaye président Aïe na kati il est place vivant les lots tous a délivré grâce à ma parlementaire de Kouya Grand Marché grâce à ma parlement au botaki courage ya kobanda kolobana no mabaka Kabuya na ba etando ike le lenge tozolo baboye ezalaki kaka ba parlement ya Grand Marché merci zéro moni ba mususu ba ye ko emboîter poids ndo moni ba motocycliste ba telemi ndo moni la ligue des jeunes ba telemi ndo moni ba parti nyonso oyo ba structure nyonso ya parti ezali nini etelemi eza grâce ya courage na biso awa na kati ya Grand Marché donc ndenge ezali grâce na biso il fallait biso tozala ba première bénéficiaire ya bitumba oyo il est vivant il est vivant tozala baboye na oyo akoya ko diriger parti parler ceux qui ont dirigé parti on même les biso esprit à Kabuya sache bien que biso to côté les yo awa na Grand Marché to côté que le autant donc ceux qui ont dirigé une peste pendant là nous n'a pas parlement de Bouyaza Yazando il est peste vivant il est peste vivant Yami balé na zoba kisaboy parlez ba oyo nyonso erto bandaki bitumba batikalaki sima Kabuya bazo na ye na matine neti ndeko na biso nazo cité kombo mbokila tia mbokila kangana no munoko koloba nano makambo ya bitumba oyo fe keba tika biso tolamba tokabola tocha na mesa oya ko kolia ine pese viva mbokila parce que biso to bandaki bitumba wa bandaki ko sala biso ba menace de mort mais aujourd'hui vous avez compris na ye komona bino kuna na kati ya salle na boboto boye konto na bino nyonso merci beaucoup parce que tolobaki ke toza bomoko lolenge boye bosali bien mais bokanga na minoko na bi il est pèse vivant bande kona ngai pona koshite tozali koloba boye ba service na biso nyonso ya renseignement ba service na biso nyonso ya sécurité bocha miso na bino na minembwe parce que Minembo et Wazalendo aza kolela chaque jour. Azolo ba ezana makambo mabe bazo préparer na Minembo. Donc ceux qui Wazalendo azolo ba Wazalendo baza batu bazana 4 miss. Donc bazo mona déjà. Mais eloko na sepeli na ngomingi journal lobby Wazalendo bango moko bazela ki mot d'ordre te. Bakendaki ko se déployer bango nyonso na kati ya Minembo. Donc na minito ba couloir nyonso ya Minembo. Ba tinel nyonso ya Minembo. Donc ils ont plein de Wazalendo. Ils ont envahi par les Wazalendo. Parce que kuna na Minembwe, des places bakoma ki kosala ba réunion na bangonyo sur mabe. Ne bomonaka Azaria sur Robert à l'époque, à sala effort ya ke Minembwe comme commune rurale. Mais chef de l'État boya pe balongola et pe comme ministre à cette époque-là. Mais pour ceux qui voyaient bien ma plan sur ma à Congo, muto montaka ba plan pe muto exécutaka ba plan ezala Kazaria sur Robert ezala na Kabila te parce que Kabila zala ki mayele te Azaria sur Robert Sokotali na 1+4 eza eloko ba muta et pas ba occidentaux eza Kabila te 1+4 ezala ki idée ya Kabila te ezala ki eloko monté par les occidentaux maintenant si qu'on a partage bazoa sécurité à Mboka, la défense à Mboka, ba pesa Azaria sur Robert. Bayebaki pourquoi un Rwandais bazo pesa mission là. De moni lelo totondi si ba Rwandais na ba service na biso nyonso. Eza grâce ya eloko wana. Et peso ko tali Mobutu ava akende. Mobutu a connaissant ba plan nyonso ba occidentaux bazalaki na moko na Congo. Ndoyo ka Mobutu a lobaki après ye kozala délige. Délige aloba nezaki anzala te abandaki komona ba plan makambo nyonso tozomona lelo. Mobutu avait déjà vu ça. Il est vivant. Mais na ba plan pe bango bayaki kosala ba Robert wa ba Kabuya bazwaki mutu na bango Kabuya bache abanda siko ko exécuter ba plan na bango. Ndoyo yoki Kabila lobi ke
je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Mais à bientôt, na Kabila Lobakate, nani abandaki ko exécuter ba plan ya Kabila ezaki okiste Kabou. IDPS viva, motion. J'aimerais dire à président Sani, Toyawa n'a respect, il y a combat UDPS. Je le dis devant tout le monde ici. Ceux qui ont un combat à Trésor Mbokil a combattu UDPS, tu peux m'énerver. Mbokil a été un opportuniste, ce n'est pas un combattant UDPS. On le connaît dans quel parlement? Quelle cellule? Quelle section? Quelle fédération? Alors ne parlez pas de Trésor Mbokil. Donc pour ça, il est besoin. C'était un voleur de surcroît, un menteur, c'est un suceur de venin. Je dis Merci. Comprenez mon émotion. Les vérité, vos capacités. Mais oui, ils sont pas parlementaires, tu es venu là. On s'est dit la vérité. Nayebi, attaché le monnaie là de billets, parce que les gens qui ont eu un bon à Kabou, il y a un peu sa mission pour me battre, ma foutre, avant tout comme la faute, vous pouvez pas dire un mouvement. Il ne peut se vivre. Je vous vois. On va t'en aller au bas. Parce que quand il y a un ami qui a foutu le solo battu, le bien bon amitié. Mais au Bengal. Alors c'est quand il y a des Chinois qui appellent ça combien? Après ça combien de bons? On va t'en aller Chinois, ça compte. Moi, pour les gens chinois, la maman beaucoup. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Fatime, attention. Fatime, voilà, bonjour. Je suis très bien éduqué. T'es position dans quel saboyo? Dengue, ngote kudimite bolobi mbala moko position. Position dans quel saboyo? Exécutif national. Il y a parti. Balobi boy. Yo union sacrée. Oyo tondi na mesa ya mokonzi. Obutiwa wapi? Ya tala ozo luka ifotala bakangi batu basana anerti lelo. Ya IDPS. Ndolo tosala bande ko na biso IDPS. Bande opposition. PPRD banyoko na biso basali biso bo. Mais bozo lianga minute. Nalobi boye. Kala o liwaya Florida Sebeya azali banda pona PPRD. Nani sikoyo azozoela mokonzi batu ya PPRD mokonzi afana na bango na mesa. Alors j'aimerais demander na ba papa na ngai la page de Kabouya est tout tourné. Botika ngasi kona lo makambo mboka. Président de la République. Ukotombolo momai. Na bandi na dossier. Oyo batu ebele bazo yebate. Na lingi to perdre Sénat. Na lingi pour le moment to perdre Sénat. Na yoki babimisi kala la wakala na José. Na ndenga parti. Azalaki conseiller ya chef de l'État na ndenge ya Belgique na otosa ko benga Céline na bango. Puisque awa bayoki nouvelle génération basangani na otosa ko benga be patriotique na batu nyonso tout pona oyo kotelemela batu ya PPRD bazo Sénat. Merci beaucoup. Topeka bongo na question ya Sénat pour Francine Muyumba. Soki nani Francine Muyumba na tezela na banda le Francine Muyumba a rejoindre Nanga azana Sénat. Lelo tozomona Francine Muyumba ndeko ya Karola ki akito azolinga azo lisusu question biso peuple congolais ba combattant lobby abu ya ashema na yango akona kota na deboro etikali ndenge toyoki ke kala na wakala na José atamboli na mokonzi tokutani na yote komonani te na yoki kaka na ba papier tozo soutenir Rwanda angeso kala na wakala puisque au petit mokonzi 7 députés nationaux 7 députés provinciaux. On a changé de chapitre. Le chef de l'État.
le chef de l'État, on savait qu'en 1960, oui, on avait eu l'indépendance. Or que c'était rien. Papa, yo kanisaki etozaki indépendance. Or que zalaki touché. Or que zalaki zéro. L'anda très bien. Mindele batu musuni. Bakotisi yango na fufu. Indépendance viva. Mindele batu musuni bakotisi na fufu. Poyoka oyeba makamute. Na yango tokoloba boye. Les Occidentaux ont créé plusieurs ONG des droits de l'homme. Bangwana bazo kita. Wote aide humanitaire. Bazo bomo bande kona biso. Yoso ko pesa humanitaire. Tokoye bisa mokonzi. Le Congo est au Congo, au Congo. C'est le fait, ça n'a pas rien. Tolobina Mokonzi Mboka, Kabila avant de partir, il avait créé tout. Il avait bien planifié. A changé même un chef coutumier. Voilà, très bien. Nous bon de continuer, ce sont les chefs coutumiers. Nayango, le chef de l'État doit élever et créer ces généraux. Bitouma est n'a pas kokota. Les locaux yaka tosi 4 villages, tosi 5 villages, le bi basi 3. Au kokuta ngana ba biloko wana ha. Nazo sengande na mokonzi. To changer tous les généraux. Nazo yebisabino papa yaya kulutu. Kabila asalaki mokonzi a un fantôme. Mutoto zo benga donc pantin. Avant nommer ba généraux, Rwanda yena liste, Uganda yena liste, Angola yena liste. Union européenne a une liste, ambassade a une liste. Vous pouvez comprendre Rangai, d'être au Tamboul. Et puis, na koloba boy. Au moins, il y a un ministre. Pourquoi il y a un Soweto même na na biso. Pourquoi il y a un Soweto même na ba gouverneur, non, na ba ministère nyoso. Le transport est à passer. 3000 francs congolais 4000. Na tekidini. Ngomba yo tozomona yo. C'est tout ça le conseil ya ba militaire. Yo na kato solukani nini? Nalobaki na mokonzi abino bozomona nganeti mutu moko botala. Yaya, mwana mukabeta kambunda pe mukolo abina kapa. Merci. Mbemba. Assis transport. Nalobi yango. Mbemba depuis son enfance. A colonne avion. Ba mituka. Ayebi côté le manare. Il est prêt, viva! Viva! Fatime! Eto! Comme maman a Soweto même dans le ministère nyonso. Puisque ton manière on a ndaku nabi nabiso. Quand on a champion même ministre des transports. Pour la réunion et la défense au social nini. Après ça comme son maman il y était. Au combien qu'on s'est sous 500 millions. Na loba ki ngwa mokonzi. Mbemba za mwana oyo akoli na donc na bomengo. Papa na ye otozali kobenga Saolo Mbemba. Mbemba azokota na bavion, azokota na bamituka. Atikali kotelema na are. Na yango tolobi boye transport pass. Lelo yo. Mbemba eskazo yeba yango. Tolobi boye. Il ne passe viva. Ce qui te signifie makambu ya ndaku, to bandi sikoye papa ministre nyonso. Alors ya mibale yo wana. Ministre économie, faites beaucoup d'attention. Nazo ya kaka na zela ba moninga na latia lamba. Pino kaka nani $30 maintenant. Ah, et où tu vois? Moko Zamboka. Zala lokola papa na yo. Premier ministre lelo lobi bala moko moneshi echite. Kolo bateke on na pe na soka mondenge soma. Ozali na pouvoir. Ministre et habitant. Ba papa na nganyo sotu oyo. Ba futa ba palais na kati ya franco congolais. Ah, merci. Il ne pense vivant. Il ne pense vivant. Nazo koti sa Olivanda. Pour encourager Olivier Loyembo. Merci.
UDPS vivant, vivant. Bonjour à tous. Bonjour. Combattants, bonjour à tous. Bonjour. Combattants, Mambo Masso. Avant, toi, tu mets dossier à Kabouya na Kamel. Parce que Bakenda a signé un accord secret. Nous d'abord, nous avons l'actualité à Donald Trump. Lobby, Donald Trump, qui na Géorgie, na tango campagne. Na campagne, vous avez vu que Trump va raté pour éliminer. Mais il s'est soit là qu'il n'a que pour ça la moi, je na kata litoi. Na litoi na ye maintenant ba ke côté ba bandage. Maintenant tango quitter la Géorgie na bandage, ba tunaye nyonso tout ba américain. Na litoi ba tipe ba mamba ba bandage. Il te fait suivre. Alors Trump a sali espoir. Il y a moins de mobiles. Mais oui. La carte à discours, il y a Donald Trump. Mes chers combattants. Trump a lobby. Bitumbia Europe. Bitumbia Afrique. Et aussi la par voie diplomatique. Maintenant, tant qu'on a sali qu'on s'est référé à Bitumbia, l'Union européenne et aussi entre l'Ukraine et la Russie. La voie diplomatique, vous devez comprendre. Russie a sali qu'on agressé l'Ukraine. C'est parce que autant à ce niveau côté bas na Donbass, précisément na kata Ukraine. C'est ainsi au moins Russie a sali maintenant qu'on attaquer Ukraine pour na kebata bas na bango militaire. C'est ainsi que tant qu'on Trump comme président, en colon la base il y a autant pour que Russie a sali maintenant na Kiev. Il te plaît ça vivre. Maintenant tant qu'on sali qu'on na kata Afrique. Na makambo yo tali guerre diplomatique na loba na panza président secret alors makambo ye ouais bah que cette guerre nous la gagnerons les a pas battu maintenant sur la voie diplomatique les accords d'où le chef de l'État est allé signer avec les États-Unis. Et c'est là qu'il y a les républicains et non pas les démocrates. Maintenant, le lot Trump a dit républicain. Trump a dit qu'on a envoyé au sein des États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas que victoire qu'on a fait le peuple encore. Il dépasse ce vivant. Si quoi le magamini de Bétal sur la voie diplomatique, il faut que nous tombions à l'Est. Donc, on a des volets. Volet militaire, na volet diplomatique. Maintenant, dans le volet diplomatique, bateau balinga qui maintenant va empêcher Fadji et ressurter et ça là qui va démocrate. Maintenant, dans mon temps là, Makabouya Fadji le barani. Dans la voie diplomatique, à cette condition, Rwanda a le M23, na kacha Est, pas sur la kacha Rwanda. Maintenant, dans mon temps par aujourd'hui, ouais, Bisangai, est-ce que Kagame a résisté? Et que c'est maintenant facile, Fadji comme un Molongi. Rwanda comme M23 na malem. Si quoi le combattant là, accord secret entre M. Kabouya na M. Vital Kamerhe na loba. Kamerhe Azali pion il y a des Européens. Souci, il y a des Européens et ça y a quoi effacer Fadji en 2028. Pas remplacer Vital Kamerhe. Et là, qu'est-ce que. Et là, on est pas pour ça. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes, il y a Fadji dans l'Assemblée nationale des Salats Kimboso. Maintenant, Kamerhe a dit que Fadji a salaki na confiance dans Mbosso. C'est ainsi que Kamerhe s'est rapproché vers M. officiel Kabouya. Il y a qui s'est boyé. Kabouya a soutenu Ngai. Nazwa, présidence de l'Assemblée nationale. Pour être calé Fadji en 2028 a modifié la constitution. Quand on reçoit Ngai comme récompense, on récompenser yo. Quand on a comme président en 2028, il y a comme président de l'Assemblée nationale. Les accords secrets signés entre Kabouya et Kamerhe. Il y a un qui combattant. Après ça, qui Kabouya mission pour neutraliser Tshisekedi.
anéantir Tshisekedi. Yo kende comment passe Tshisekedi. Kende fragiliser IDPS vivant. IDPS au pouvoir. Wapanga ce n'est pas n'importe qui. Wapanga basali parmi bato basala kiliti na kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Wapanga sali na poste ni. Mais tomoni mutu oya Katumbi, mutu ya Kabila. Ya Lubumbashi, Jacques Kabula 4. A commis gouverneur, la pouvoir au Epstein. Tous les secrétaires généraux, il y a IDPS. A mérité prison. À ta poste, mon côté, il y a une responsabilité à ça. Un fédéral, il y a IDPS. À ta poste, mon côté, il y a une responsabilité à ça. IDPS vivant. Tandis que la base de M. Tshisekedi, ils ont dit premièrement, les fédéraux. Pas sectionnaire, pas parlementaire debout, pas force du progrès. N'a mon tout à se retrouver dans le pouvoir, il y a fatigué. Il y a un qui coupe Betamaki. Ceux qui font le monde à pouvoir, Kabouya s'est imposé. Qu'on se le dise, et ça dit ma tribalisme, et ça dit par analyse politique. Tu sais qu'il y a un Moutiakan Kassai. Kabouya Sali Moutiakan Kassai. Mais le logo, ce n'est pas Fati, c'est Kabouya. C'est Kabouya, ça dit comme ça content, il y a un grand Kassai, un gouverneur, bien à Sali Kopesi. La compte il te passe vivant. Il y a un moment qui déjà n'est pas Fati a su décision. Fati a lobby. C'est déjà n'est pas exécutif et contact qui lobby. Et les Galangaï, dans l'exécutif de Benganaki Kaboul, on est là qui malade. Kaboul a qui présent aïe, mais Kaboul n'a pas Benganaki. Mais là, il va se faire comme Bengana Kaboul. Avec nous, Nazana pouvoir n'a pas présent aïe. Tout ma casse, il y a pas. Union sacrée, on commet le Kabouya Azali n'a droit de engager Félicité parti avec des personnes la carte sacré, oui. Merci, Olivada.